Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kin. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. L'appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir ba 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance, vous allez toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il a fait la force. Amonio makambo mabe miki belé faire. Amonio gentilité en fait hein, dans la hypocrite pour la bonne la promotion de ici là. Et si là bon on opé sa promotion pour votre information. Bilo na sombe là, ezape bon moi ya mabe. Bilo na sombe bilo pour la teka na tinda bilo na aéroport bilo ke mona na teti le bilo e bunga na lingi faire ça la lingi faire ça maboko na konti na poche ne pour le quoi rafina za ko lobele na bomo ya kabela ete ala batabozo ata sac de Kinshasa bozo ata VM actuel papa bango azana na bande koni et la lingi faire ça malheureusement pour ça te pas kabarate pas za mutu mabe tant que na ndule ma vakala longola ete atangola mema ete bon. Naki ka kolobela ingratitude ya musicien on a combo fait très ingrat les musiciens baza reconnaissant na ba journaliste ata bosali bangoni jour nous on a problème basali ki star mbonga ngapi ba pesa mbonga moyeke boyebite na lia tate ata mai ya sachet ya opie ya 100 francs na mêler la motin ba pesa mbongo na c'est la bonne promotion mais ma combien a dit bon à moyeke bon à faire attends mai améliorer la montée la piste en bon dans sa promotion dans une mon habité na somba bloc côté kana balo là na somba bloc na type na ba 23 kg na tini na kinshasa so na type no bloc bunga benge première fois bloc bunga kana mbongo na bango benge aéroport pendant 2 semaines na mwana nzambe na talinga bien mbonga mabe bato bange malekanga chance na lia ya mote oza ko sombi ate loka ko lia bwekanga myoka anakimi ko mobela boya mama donc quoi nous avons des engagements au ça la pub magembo na mbonga mabe na mbonga respecter engagement mbonga mabe ya moyeke ya moyeke na lia ngote ata opio na melela ngote e bunga amona bon suspect je vous laisse bon à ma belle ya na lia te na melela ngote ata opio na melela ngote bon essier kanga essier kanga kiwo na mwana ba moi tabato na zika na veronika audio a gigo la audio a gigo on a besoin fan de pour l'information. Il y a Genève n'a pas fan de. Toi on a fan na loba ya fan na da na mi sala ratin. On a besoin fan de. Même temps na comme bien ba tenir rapport bi loko. Oh. Pour mon na tini 3 valises. Na mbongo na bango na che valise à blé. Ba valise nyonso elimas o kana che biloko mbongo na bango nde bimate. Vous comprenez? Vous avez 3 sacs. Sac au cas de son bébé, la chèvre n'a pas de baron. Il y a un peu de la vente, comme on peut battre l'aéroport, on a combien on a vendu
nazwi audio agigola na zone ça. L'état ekundela biso ndeko, soit famille makoki soki ezali famille ekundi ndeko. Donc voilà. Déjà, côté contribution, ça va poser au budget. Gloire à Dieu pour la bango. Ouais, déjà ngai na rochate no kombadinga na rochate yobi na rochate pour na nini. Na kochate ata $1 na nga na kochate. Na kochate pourquoi? Parce que omoni ngai nakoli na ministère à combat spirituel na ebi moi spiritualité mukie omoni soki bato balingi yo te mutu soka linga kote kosala carrière te na vie pona nzala to pona lokumu bamono ke sara to la mutu malamu apesi mbongo ozwa mbongo na yo mutoki na yo pesa na maboko bato balinga kote bako détruire yo na mbongo na yo moko babomi yo. Et moi, je pense que Rafina Za est sous-souté. Rafina Oyeba te que Sarah paie Sarah $1. Rafina Oyeba te que Sarah tant on a koufara Sarah lela kangai. Rafina Oyeba te que Sarah contribué à Kasunga Kibana. Elle est déjà partie. Batu baro simba mbongo wana ba bato balinga ngate. Donc ça sert à rien de contribuer. Mais s'il faut aider. Famille na eza na Kishasa. Papa na eza na Kishasa. Nako komona par respect. Nako pesa o nako pesa. Mais et ça peut confirmer que nako salango. Pourquoi? Parce que au moins na kati ya communauté oyo so de abalinga kote die merci nyonso kosala ezala mabe. Lelo nako bimisa mbongo na nga na kesta la papa wana, nako bimisa mbongo na nga na sungito msuba na Rafil, nako bimisa mbongo na nga na saleli famille Rafil kamoko mukolo problème ekozonga. Omoni kindoki obalatanga wana ekoya papa bato avandaka Sarah wana katangwa kenda kopesa papa wana mbongo papa batu ye wana kufi abomi papa batu. En fait, na koma motema mabe nazolinga kosunga batu susu te pona robanga ba retomber. Po mutu muso ko sunga yo pesi elora oli okabeli eloso nini lobi kuna ye na internet ndaku nanga mobimba bana nanga bakomi na santa mabe banda Sarah to la kabela biso saka loso. En tout cas, je ne préfère pas. Donc même ko aider wana nazondi matin na kosala ngo parce que na yo karabat omoni ba relation nanga na yo ka bango na yo ka ba camarade nanga na yo ka famille nanga na yo ka mobali nanga na yo ka pe ba nanga. Donc so batu ba bendinga mato omoni place so batu ba olingote koya ko sala sentiment te po batu ba mono mutu malamu to po batu ba mona Sarah za na mbongo ache mbongo. Je le ferai pas. Ata $1 na ochate no tozana ekebu bato minene bayaka bato bauta ba poto dilo kitoko ezawa ah tozana yonso bala pedo sepela kala matonge hôtel mama bijou sepela mama bijou tana ba idea malamu tosa makambo kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu ezana ngu biso bakuna bazala te toza kimia wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika de tika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali. Pa mama bijou bayo. Bonjour la famille. Mama bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Mama bijou alobi botala bino monde to sali appartement la biso ngebu. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama bijou alobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso
tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais d'ici. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché. Bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places. Ba place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou alobi soko lingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Hôtel ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Maman Bijou alobi balali. Merci na mutu nyonso to pesanga confiance. Merci na bande compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So on a un long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou a le $30 ya pamba. So on a un séjour moko ya mukie. On a $40. Appartement la biso avec $40. On a un appartement oyo oza mobimba. Malili loko la chambre froide. On a toujours branché. Bon s'abonner massivement la vidéo suivi. Beaucoup à la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Video TV de makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo. Maman Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi.
grâce na bino mosala mama bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozui appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga mama bijou sala réservation à place oyo okozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona ka bokoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona ebandi deja lobaka nga mpe na profite na maloba na yo boutique na biso yango wana biloko na biso toinstalle yango bien totelemisi bawhiski badeo baparfum nyonso koluka awa eza na Irebu A37 eloko moko ezangaka te yango wana tozolakisa bino bomona kitoko makasi boutique evanda tous les sortes ya parfum eza awa ata parfum aussi esaka mapeka solo eza bapepsodo elongolaka monoko solo eza nyonso ezali kobanga te yaka bakoyambo kitoko osolola na ndenge ya kuku bakoyebisa oso monoko ezalaka solo bakoyebisa monoko esila solo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.